Allô la famille, bonsoir, bonjour, ça dépend ya oyo bokolanda ndeko na bino mimi selunga mwana bato ya nzambe. Na ye lisusu liboso na bino bandeko tosolola. Na souhaite bino mokolo kitoko elongo na nkolo Yesu Masiya na ye tosola lisolo moko elekaki semaine passée. Lobi ekotaki na ba réseaux sociaux eza likambo ya ndeko na biso Aisha oyo babundisaki. Aisha aza ndeko moko nayebaki ka na ba réseaux sociaux. Tant toyoki lisolo na ye esalaki ke ye abenga pe apesanga lisolo ndenge ezalaki. Nazwi mwa ba conseil ya mikie wana babilo mo boye vraiment oyo natiraki attention nanga. Ezo boma biso ba oyo batu, biso ba bantu tellement tozaka vraiment na mayele mingi te. Esika tofandi ba problème ezangaka te, tozaka toujours na ba problème ebele. Esika tolinka ba problème. Vraiment etiraki nga leçon ko sala peke na sala na lobela likambo yango parce que moko pa lobaki soki nalingi na lobela ona koki ko lobela yango. Donc toza wana ka pona kopanza sango pe pona kopesa conseil. Na yango wana eza ndeko na biso Aisha babundisaki na ville ya soki ya nini ya Are. Babundisaki epa ya ndeko Christelle. Selon information ndenge yaki toyokeli biso nyonso babundisaki pona mobali. Alingaki mobali ya Christelle babeti na miso ya mwana na ye. Mais ye Aisha ye moko alobi ke eza bongo te. Azali mbanda ya Christelle te. Toyoka mwa ba audio ya mukie oyo eza awa ndeko na biso Aisha. Ndenge alobi explication na ye apesi poto meka ko comprendre malgré ba audio ngo eza mwa mukie na ebite soki na okokotsango ndenge atindelaki nga me to meka koyoka na bino elongo. Bonjour papa, na ba respect nyonso nga na pesa ko poza mbala Christelle. Na comprendre te okomelanga makambo ndenge na ba propos ya ndenge wana oyo ya yebisi yo. Kutisanga na ye nanga na ye en face boy na yo ozala wana. Na yebi na ngati so bambongo nini o Christelle azalaka na ngwa pesa ka yo. Na yebi te so Christelle azalaka na mbongo. Na yebi na nga pete mile na ngai nini o camarade nini nga na za na ye oyo azaki mobali na mwasi na yo oyo nga na mona ki tofande na mino place moko to lia ki to mele na yebi te. Donc luka muto ayebi so makambo wana nga za musika te to kuta na nga na ye na yo en face aloba ngo na misu na nga ke nga na yebisake babuzo bande ngwana. Pona viko suka nelinge sila pa problème yaka ka boluka ba problème. Yo komeli ngai mobombi mutu wana soki vraiment ozafuma na besoin la sanga test na yo ou bien oloba nanga ndenge olobi nanga mukoto kokutana lebisanga mutu wana ou bien loba nanga ke mutu akombo na ye intel to kutana biso misato en face comme ça oloba nangai oyo eza ba problème na meki komeka kotuna bato bayebi Christelle bayebi bango babeta lisolo wana te bayebi yango pe te nga mpe nabeta yango te sikoyo moto oyo obombi ye seka aza importe pai na yo namoni mpe milie oyo ya kamaradi na ngai te oyo oyo ozala namoni ye pe te nateli namoni mpe mutu mo te tofanda na face biso mibale tozo lia bien na kangi bien na mutu mo namona pe te nayebi yo kaka na Christelle sikoyo pourquoi okobomba mutu wana toza quand même ndeko komi toza quand même mikolo sikoyo olakisa nga te so nga nayebeli likambo te biso nyonso baloba na biso toza na basida ngapi balobaka nanga na sida papa latisanga mutu wana ke okekomelanga boye osalanga lokola bamanki mandonga na respectaka yo mpo na Christelle. Oyo eza mama Vicky oyo ndeko na biso Aisha alobi ke mama Vicky nde ye mutu aluki ba problème nyonso. Donc tolanda mususu. Yo message atinde ngani ezanta na sens te mama na komeli akomolo mama mbongo pourquoi paniquer bo mama mbongo ngana komeli mama mususu ya olo mama mususu. Allo mama boy sama solo kokipa mususu te yebisa nga ke s'il te plaît bochanga na kacha bozobo te sili poso komo loba ya lobi yo lobi ya lobi akoma buleta mususu yo na kacha mama boy sama kokipa mususu te.
atine nga kafti Oh, komeli ndeko ye na Aisha. audio Toyoka please bona ayebisi nga koexplike. yo nde ye abengi yo boyambani bosololi bodiskute makambo wana yo oyebisi ye makambo mbongo ke boye na boyeboye abi bosololi na telefone bino mibale na ye bosololi na telefone ye nde ye ayebisi nga nga nayebisi ye boye maviki nga natangi message me namoni place balobi makambo mbongo te boyo imagine makambo mbongo ndeni apa tineni nga audio atindeli yo wana sikoyo nayebise nini pardon mais soki atindeli yo audio atindeli yo capture ya message nakomeli ye te ifo atindeli yo mpe capture ya message nakomeli ye te esi nayebisi na ngai deja nabia makambo bokotanga te mpo nayebi mpe te ayebi alobi makambo alobi auti obenga nga na sololi na ye abie makambo soki ya maladi wana Christelle ye moko mpe aloba yango epa batu etali ye te bato nyonso mpe osi bayebi na bango donk azali mokolo bino bokutana olaki soki mbila okoya yo nde bakokanga yo mpo ye jamais bakokanga ye mpo ye aza mwasi lobi nga ok nga aza na makambo wana lisu te nayebi mpe makambo wana te atineli nga bakartier na boaudio soki mokolo Christelle oya nalakisa ye boye na boye yango wana si nayebisi akotanga lisu na makambo wana te abi ya obanga na eloko te mpo eza nango makambo ya lokuta te eza ya solo bato tu bayebi deja donc eza makambo esika te eza nango makambo akala donc c'est ça nalanika tikoki mpe na oyo lisu te nga koloba makambo nyonso ya koloba etali nga te me ya koloba ke nafingi ngai mama na bacristel nafingi papa na bacristel na baleki na ye wana nde mpe na nango tolere nango te nayebi te so na kindoki to na nini. Ouais, il faut du respect, vraiment, franchement. Bon, là, maintenant, on a respect, il y a des parents, il y a des mikolo, on a fini, il y a des parents. Donc, voilà. makambo baoloba eza nango ya lokuta soki obengi mpo tosolola makambo ya kalme tokosola me so obengi mpo na Christelle afinga nga wana vraimen bobosana mpo nga navandi na ndako ya Christelle avandi ya ofele te nga na Christelle nani aza propre na réalité ya vie ye Christelle azofinga nga na ye na aza propre okindoki tindela ngo mwana na nani oyo ya ndako nakoka kotanga sokomona te oza problème makasi nati okomona ni ya ndako Ok. Eza pasi bandeko eza vraiment pasi eza pasi eza ke eloko mo oyo ngai natire leson awa na kati ya baaudio ya ndeko na biso paske ndeko na biso mpe esedepa na mase awuti deja kosalela yango mpe deja analyse ye mo mpe Aisha azalaki kuna donc mpona nini ngai na ye vraiment na sujet oyo eza mpona kokebisa jeunesse biso bamama mpe na bapapa toza na basujet mwa ebele awa tokoki kokebisa mwa bateme ekobimaka ebele awa na baselon kaka bamakambo oyo ekutami na bandeko tosala makambo na bokebi batelefone eza malamu batelefone mpe eza mabe avant na onakota na sujet na conseil eza ke Aisha ndenge aexplike nga ndenge tosolaki na elobi aza mwa mwasi moko azalaki na ville ya Munich kuna na ville ya Munich bachangeaki nde ka todeménageaka biso nyonso bakomaki na ville ya Aachen kuna na ville ya Aachen bakutani na fille na garçon moko garçon wana soki junior ye nde moto alakisaki ye mwa mwasi oyo Christelle ntango alakisi ye mwa mwasi oyo na komba Christelle pare afanda na Belgique afanda mpe na Allemagne aluesaka bandako na Allemagne bakopi ezali bandeko ntango so toolala pongi nzoka bato basalaka bakopi mpe na poto bazali donc oza no motu oluesaka bandako me oza no mama lupango te mama ya bandako te me oluesaka donc nzoka bakopi ezalaka oui Christelle aluesaka bandako ye lokola koma mboka wana sika ye nani leki na biso mwana biso nani Aisha balakisi ye Christelle akoma kolue chambre na ndako ya Christelle ti azwaki makambo na ye pamoni ke azwi ndako na ye abimi na ndako ya Christelle akomaki na ndako na ye mama oyo na kombo ya Vicky ye pe amonaki ke aya kofutela siko na ndako ya Aisha amonaki mwaye te alobi ke na ndako nange kosimba te paske naza na chambre
naza na wese ka moko ekosimba te na ofutela kuna. Na yango wana ndeko na biso mama soki mama Vicky ayokaki ndeti motema esaki ye bien te tellement déjà atongaka déjà ndeko Christelle po ye nde ayebaki Christelle liboso ke Aisha akoma kotonga Christelle epai ya Aisha. Seko bandeko wana ezanga te eza ndenge tosolaki na ndeko na biso Aisha. Pona bozaka na mwa ezaka na éclaircir bino mwa muke. Na ndenge ndeko na biso Aisha bakome koswana mama wana masolo bango babeta. Seko ndeko na biso mama Vicky tanga monaka Aisha baoswana Christelle amoni lokola keta musu ndenge ezalaka kaese botonga mutu. Seko omoni mutu botonga na ye omoni esusu na mutu esalaka ke omona muteme komi pasi ata boswana makambo wana te mutu aomonaka lokola ke boya ofunda nga ata mususu aobetaka lisolo nanga ozomona. Donc na yango wana bandeko na biso tango ya moni Christelle na Aisha ya mona lokola ke Aisha aobeta lisolo wana ye siko asalaki ke abetela Aisha sorti ya liboso selon ba audio na bango nde bato lelo bakoma ko s'enregistrer bato lelo bakoma na système ya enregistrement nde tokoma nango ka biso nyonso mokila ndenge ezomema biso ye azaka na enregistrement moko nde babandaka kotonga Christelle ipare bazaka na maladi. Donc oyo Christelle Aisha banda kosola na mobali ya Christelle ndenge basola na mobali ya Christelle na telefone mama wana enregistra atindeli Christelle ake susu koloba ke atindela Christelle te do ake koloba epa ya Christelle skoke Aisha bimaka na mobali na ye potoke na mukuse eza mwa histoire moko eza mwa mulai ekote mate kitaki. Donc biso nga na lobika mwa muke po naza vraiment na mwa conseil ya kopesa. Conseil nanga liboso eza nini bandeko nanga tokeba omoni respect yo moko fo oluka yango. Ndeko nanga Aisha esiko zali na ebiko Olanda chaîne ya mamimi. Donc esiko zali Aisha luka respect na yo moko omoni soko komi deja na mboka ya sika olongwe mboka mobwe oyeko koma na mboka moko boye foko keba. Po batu oyo kuti kuna bayebani deja bayebani bamasolo banini yo oza mutu asika tokebaka na makambo bandeko nanga servir biso nyonso comme leçon. Soko ke na mboka moko ya sika okoti ne sika mobo ya sika soit église kolinga kozala nanu teke yo omipesa obanda kozwa bamasolo batu bakomiselaka yo olobaki boye tokeba na biloko wana bandeko. Oke mboka moko boye oke kuta batu dia bebana yo kotika boye oya ye omona oya komo yelo lisolo po oyo biso batu toza bongo. Tango se batu bebana bango akomi koluka sikoke yo muto ye sika ozala neti pire ye ozala lokola mutu na ye. Donc soki kuna yo subo bebani après wana yo sikom to kota na ba problème. Bandeko faut faire attention. Tango ozo changer esika kofanda ozo changer mboka ozo changer sika na yo ozo ke milie kaka tango ozo changer milie ye bananu komi bomba kozala mutu teke oyo contact bandeko biso babantu toyebi ko vivre te. Ndenga na lobaka biso ba africain ndeko mama mo ba peksenga bena na loba biso ba africain te parce que Afrique eza munene ba Turquie soki banani ba égyptien banani ba Tunisie baza ba africain. Donc biso to mesanko ba africain ma peksenga na ba mingi ba bantu ezande ba biso batu mwindu. Biso batu mwindu bandeko nanga toyebi vraiment ko vivre te. Pe tozana mitema mabe ya makasi keto makasi. Mutu mobo soki sa bebana na mutu yo mutu ye no sika okangani na ye yo pe ba okotisa yo na ekiri wana ke oyo ye kuto moni ya ayokanaka na bango. Or que c'est totali malamu bandeko nanga eza en sens te. So ennemi na yo akoza ennemi na ngate. Donc na kokota vraiment mingi te na makambo ya Aisha pona yebeli yango mutu na makolo te na zala kuna te na ebite makambo na bango ebanda ndenge nini biso tomonika ndenge babundisi ye. Donc na explication pesinga me nzambe nde mutayebi
moko na moko vérité na lokuta eza wapi. Nga conseil na memeli biso kaka toyeba tango changer ville yeba ko se réserver kozala na yo mutu te ki yo nga mutu ya bato nga na linga bato nga naza mutu ya bato. Donc muki mutu ya bato oyo yango ezolukela biso ba problème. Tango yo lingi kaka bato oza na contact na oyo na ba groupe ya ba WhatsApp oyo oza na groupe oyo oza na groupe wana botikaka ba voice boye makambo yango ezoboma lobi ezoluka ba problème. Otikaki voice na yo otikaki mungongo na yo etamboli mokili mobimba bakomi koya nango tina ba YouTube ba balancer yango. Donc bandeko nanga makambo oyo epesa biso mayele. Epesa biso mayele bandeko epesa mayele. En plus likambo ya kobundela mobali. Likambo kobundela mobali bandeko nanga ezala na Afrique, ezala na poto awa. Eza na wana tina te kobundela mobali. Eza na tina te kobundela mobali. Na lobi teke Aisha zaki mwasi ya papa wana na yebi na ngai te. Me kanga na zoloba ye moko pe Aisha lobike batikala kobima te bakutana pe te basolaka na telefone tokolanda oyo ye mutu kolo makambo alobi. Ndeko Christelle kobundela mobali eza nango solution ya makambo te. Bandeko oyo ezake bobundelaka mibali boyeba yango kobundela mibali eza malamu te. Même mibali babundelaka basi po eza simple comme bonjour. Soki mobali oyo ezake alingaka yo vraiment na bolingo ya solo bolingo bakabola yango te. Bolingo eza bolingo, bolingo ezaka pire, bolingo ezaka salite te bandeko, bolingo ezaka pire. Soki mobali na yo na kati ya ndako alingaka yo aza incapable ya kokende kolinga mwasi ya libanda wana bandeko nanga nyonso bokolanda chaîne nanga botango na mitu. Soki mobali azo trahir mwasi na ye libanda seke bolingo eza te. Po bato ebele bakesanisaka sentiment na bolingo. Bolingo bakabola yango te. Soko lingi mutu na yo okokabola bolingo na ye na mutu mususu te. Soki pe mwasi otiki mobali no na ndako oke kogute libanda seke pe mwasi wana aza pe na bolingo pe ya mobali na ye pe te. Po bolingo ebotaka chaque jour, bolingo pe koyepe kokita pe chaque jour. Ekoye kokutama na mokolo wana esalama bato ebele. Bolinganaka oza na bolingo na mobile na yo soti na mwasi na yo. Kaka likambo moko ekweyile bino boye bozwani bakanda ba problème ekiti pa na tango wana tango dia ba problème eyeli bino na moto aza vraiment na ba nerf solide te oyoka kaka donc na bolingo ekiti. Alo yango toyokaka abimaki na kanda akekutana na mwasi moko babimi basali makambo. Azaki na kanda bakekutana na mobali moko babimi asali makambo. Donc na se ya makambo wana tango ba problème eyaka bolingo ekitaka. Yango wana bandeko nanga photo zaka na attention makasi, photo faire attention makasi na ba problème mususu toyeba ndeni tokomemela makambo. Yo swanika boembala moko yo wana na bakanda no obimi parce que balobi kanda eza satan. Kanda esika kanda ezali longola bolingo elongolaka unité. Bokoka kozala bato bolingo bokoka kozala na unité oyoka kanda ekodimine ekanda eyaka po ebebisa kanda eyaka po na changer makambo malamu ekomisa mabe. Bozomona. Donc mwasi soki mobali atrayaka yo tango nyonso seke mobali wana ou aza na milimo mabe etindaka ye ou alingaka yo te. Po soki mobali alingaka mwasi mobali akobanda kotraya kokende te seke tango ake kolanda o alibanda elingi kolobaki amoni yo eloko te amoni nde kuna eloko. Donc yango wana mwasi pe ndenge moko. Yango Bible ezosenga biso toyeba Nzambe tokangama na Nzambe pona ba bêtise ya boye eyela biso te. Bandeko to faire attention. Tala babiloko boye babundisi Aisha liboso ya mwana na ye. Mwana komaki traumatisé, mwana zolela
me bazoyoka mwana te bazobundisa. Systeme ya kobunda oyo eza malamu te. Systeme oyo ya kobunda na kati ya bamboka oyo meme kutuka na Afrique eza bien te. Okoko beta moninga eloko mabe, okoki kozokisa moninga mabe, swati ndenge mwana ana moki azalaki wana. Boteka te boya mwana pambo azwi nze soki nini pota obe botindiki mwana ke kweya mabe mwana azoki eza kitoko te. Ti bozoya wana ki otosenga ba pardon omoni ke misu baoke ba prison misusu ekomi ya bopital eza kitoko te. Bakobunda eza bien te bandeko. Ezala na Afrique ezala na poto kobunda eza malamu te. Surtout kobundela mobali. Pourquoi kobundela mobali? Pourquoi kobundela mobali? Eza likambo ya bunda te. Soki omoni mobali wana ke ko trompe yo. Yo nde yeba kofandisa mobali na yo. Yeba kozile ba décision ke okende na okobunda. Eza simple. Ndeko Aisha faut faire attention makasi parce que quand na ba audio ndenge ezoloba mabandeko ebele pe bazoko intervenir balobi yango mwasi ya libala lelo tala nde bazolatisa o makambo ke ozwi mobile na bango me yo moko ozoba ke aza mobile na ote bobima te me balobi ke bobima na ye ozomona elo mse koza nango lokuta mais siko bato bakokondane yo surtout oyo eza ke mobali ya moto aka koloba mabe ya mwasi na ye liboso na yo mama foko boye eloko wana mobali atonga mwasi na ye yeba ngo yo ozokanisa azotonga mwasi na ye na yo lobi elata yo mobali de atanga azoya koloba mabe ya mwasi na ye pa na yo eza mabe foko kataka bato ya bongo. Foko kataka bato ya bongo Aisha, foko kataka bato ya bongo. Ke non, na lingi na ngai te. Bandeko tozwa mayele ezaka Aisha te biso nyonso. So omoni mobali mo bazoya kolobela mwasi ne mabe. Yo oyo koloba yango ekende. Mwasi olobela mobali ne mabe. Oyo oloba yango ya yo nde kokende. Foto zwa mayele na babiloko oyo foto koma nango voma mayele po mokilisi ebebi makasi mutu mosusu azoya kose defule pa na yo azoya olendisa yo lobane ndeti ke bosola après ye moko pe ye mosusu akeso ateki yo toza basi ya mabala ntango oza na mobali na yo mobali no fa yebaka nyonso oyo ezoleka na libanda nani abengaki yo osolaki na nani po toza na mokili ya mabe tokoma deja na mokili ya mabe pe eloko ya kozala na bakontakte ebele oyo kaka sola na ye wana soa na ye wana osola na ye wana osoa na ye esika kozila baproblème oyeba te esika problème ekoyela yo okoyeba te makambo mosusu eza ntango baluwese yo ndako bosukeli na bino ka wana bosukeli na bino wana esili nango esili ntango baluwese yo ndako bosukeli wana esili bamasolo bakoya ye olala pa na yo bosukeli wana. J'espère que ndeko Aisha ozwi mayele na ba relation foko keba makasi ba relation ya mokili oyo foko keba mokili eza su malamu te mokili oyo esi ebebi bato bakoyi mitema moko bakobomo pe ndeti je kabwe babomi yo bakoyi koboma yo ka neti je soyeba nde bayaki wana so bayelaki yo ba gilette bakati omoni te ke yo mutu enge kotikala na ba défaut eza pasi pe bato bosala ba biloko ya bongo okani mutu po azwa mobile na yo bandeko
tomona bato ebele babundela mibali mabala yango lelo ezala te. Tomona bato ebele abinga mpona mobali oyo soi-disant na koboma soki koboma na koboma me mibali yango lelo babala bango te, basundola bango me babunda bazokisa bakenda na baprison me mabala yango eza te. Donc mpona koloba ke mobali okobundela na oye te. Mobali soki alingi yo mobali na yo akolinga yo donc atobundi te ye moko akosengo bapardon akoya bokosilisa baproblème eyaka nango batrahison mpe ekotaka nango me soki aza mobali na yo akoyeba ndenge akoseskize mpa na yo. Ezosenga kutu bobunda te, ezosenga kutu oluka no mutu te bobunda na mutu no. So aza mobali ayebi korespecte mpa na bolingo na yo, erreur eza humain, akoyeba ndenge nini akoya koseskize devant mwasi na ye ekosila. Me so omoni mwasi azoya kobundela mobali ekomi mabe vraiment mabe makasi. Epesi pasi kobeta moninga boye na miso ya mwana eza vraiment bien te, eza vraiment kitoko te bandeko basi, eza mabe na lola libala ezalaka te. Nyonso tokutaki yango tokotika yango awa. Oelo ni okoye koprofite wana obomi mutu lelo loboke na lifelo likolo ya mobali. Toza na biso éternellement te soki éternellement te. Toza bato tokoleka na se ya moi oyo. Libala ekoleka nyonso ekoleka. Bandeko bobundelaka mibali, bandeko bobundelaka basi boyeba yango so oza kati na nkolo obunda te. Zuwa mosusu ezalaka ya kindoki, bakanda mosusu ezalaka balien. Okoloba peke nga na kosale mabe na koboma ye, obomi pe mutu. Siko tango yo bomi mutu, yo molobi na yo tango wapi. Ka pona libala o eza na se ya tango bokoye pe kokabwana te lobi pe kufe ye, mwako akeya tiki moninga. Siko pona ka libala, otie moninga bambeli, otie moninga ba gilette, otie moninga milangi, bandeko na nga. Esa kitoko te. Ezo sala kitoko te bandeko, esa bien te. Esa kitoko te. Ezo sala nango bien te. Vi eza mokuse. Vi oyo tokeba, mutu mususu yo mona osale mabe lelo ta mususu lobi ye mta osala bolamu. Toyebi te. Eza kitoko te. Mutu ozaka na bakanda, eza pe msudi ya bakanda kanga moko mobali na nga ozwa mbanda. Nakolia mbanda ana na miso. Nakolia mbanda ana na minu na nga nakolia ye nakoboma ye. Miso kutu na oboma na mobali. Ndeko na nga. Lelo yo bomi mutu. Okanti po nini nzamba limbisaka lokolo bomi na yo mutu. Po na zuwa moko mal placé après lobo sengi. Me libala ngo o batu bake ko bundela kobe batu bake ko bomanela vraiment bandiko na nga. Te o nga na comprena mutako obunda pona mwasi te, mutako obunda pona mobali te na mokili oyo. Na ndenge nga na zwila makamba ngu eza yango bien te ya nonsense kobundela mwasi obe kobundela mobali. Po eza simple mutu so alingi yo aotrahi yo te. Soi mutu alingi yo amona ko danser, amona ko bien akotrahi yo te. Lobaka aza ya milimo ne ya mabe, milimo ya famille, milimo ya kindoki, milimo ya ba femme de nuit, ba mari de nuit landaka ye, lobaka bongo. Pona normal vraiment boye. Donc mutu vraiment soki bolingo ezali akoki koke kozwa mwasi musu te libanda. Obe mobali musu libanda ta sangisa na mobali na ya ndako, obe na mwasi na ndako. Eza mabe.
totika biloko ya kokebundela mibali tomisala bamadame okokebundela mobali te kokebundela mobali te eza bilo moko eza bassesse eza basse classe eza bilo mo boye vraiment ekitisa bato makasi nde toanda amona na baafriki mutu pena akangi penda liputa akangi nkasu akangi liputa mokuse vraiment ye wana kebunda na bambanda bandeko eya na bien te eza bien te kokebundela mobali ya bien te bamadami babunda te esali mabe makasi nga alingai kaka napesa conseil epai ya petite Aisha nayebi ke napesaki mpe conseil na biso moko mais tellement mpe makambo ekoki kokutana na moto nyonso donc eza mpe deya na bareseau sociaux bachaine ya minene mpe balobeli yango nga mpe naye nalobela yango mpona kaka kopesa conseil na biso babantu totika babiloko ya kobundelaka bamibali na banzela eza bien te mpe mama oyo aza soki mama Viki soki oyebi verite eza bongo te pourkui kokosela mwana bato makambo pourkui kozwa makambo okosa otia makambo ndenge ezali totia baninga na desordre eza mabe eza kitoko te eza kitoko te kotia bato na desordre nzambe alingi bongo te tobanga nzambe ko bandeko ta tokomi na ntango ya suka 2022 oyo toyebi nano te donc nde tozala bato akobosana tobosani nyonso elekai na 2021 tobosani yango 2022 peye mpe na mipepe nango tosambela mingi totika buzoba tookola bandeko surtout makambo ya kotunana oyo yalobaki eridikilizaka motu eya propre te eza kitoko te yalobaki fo okeba vraiment bandeko na ngai wana ezali kaka juste mwa petit conseil moka ndeko na bino mimi selunga na ngai naka napesa na masolo oyo ebimi esaki bien te esali pasi donc toluka kochange bamentalité na biso etake biso babantu baafricain tochange vraiment meme na kati ya bapoto meme na baafrike na biso tochange vraiment merci na bino nyonso bolandi nga nzambe alola mona bino mpe apambola bino tokutani na prochaine video bambote na mabota nyonso nzambe alola mona bino mpe apambola bino bizu bye bye